Eyindaki ebebaki mabe mokolo ya jeudi 30 juin 2022 mokolo oyo mboka na biso République démocratique du Congo bango basilibraka fête ya indépendance 62 ans plus tard match monene ebetami mokolo yango na terrain ya CEP Congo ya mboka Lukala ezalaki na équipe Lukala Loisir pe bango baebaki kondongwana na groupe théâtral Le Prédicateur bautaki na mboka Kinshasa la capitale ba équipe mibale oyo bango nde baebanaki kondongwana pendant 90 minutes ya jeu bolanda ndenge match yango elekaki ba gagné bino de lezani Skolo ba bobeta na équipe ni oh, pesa bon combien? On est en tout cas d'abord nous sommes dans bina ngamuguna. Yo chabi. Ko chambo ko raté mo ko est-ce que il équipe na éviter ça quoi. O souhaite si bango ni o pesa bon combien de go, pesa bon combien de but. À part ya yo mo. On a moins peut-être quoi 3-0. Voilà sur on a bino ba tomino ba bominene bi. Keba faut on a terrain au moins na au moins le mettre à balle. Yo cha combien de but? Non, c'est dit. O cha de points. On va dans défense. Donc o banga gagner bino. Ko bino ba tomino ba bomo Et là du bouillon. Ba ko bino bele ba ma bomo. O banga teke ba pied ba bien bele ba uti musique. Non, vas-y. O beta na équipe ni. On peut en groupe théâtral mais ko Kinshasa. Et puis comment En tout cas on a évité. O souhaiter bango ni match ni ba. Bon, on a ngai bazana no début fini. Les personnes, yeah.
ndenge kaka ezalaka na match nyonso victoire défaite pe nul na mokolo ya lelo équipe ya Lukala Loisir bango bayebanaki kosala nul 2 pour na équipe Lukala Loisir pe 2 pour na équipe le prédicateur. Elekaki kitoko penja ndenge kaka fondé ya Lukala Loisir pe président ya groupe théâtral le prédicateur balobi. Non, politique, est-ce qu'on a dit match était? Comment dit que match était na début par balobi président laisse arbitre. Non, laisse arbitre. Yo mo communiquer bala suka ikomi penalty mais grâce à ba joueur ba boina ba muda beta penalty ba bimi na terrain mo. Football za la kaka ndengo na pourquoi parce que biso ba to yandi mako. Photo ndi magana na ndo kwa na match était bien les deux côtés, toke début partout bon ça va. Comment on a bossé dans l'amiable? Non, tu seras dans l'amiable parce que l'intention déjà de terrain, c'est pourquoi que mettre du terrain à l'hôpital, on aurait qu'à continuer match, il faut qu'à match, on aurait qu'à inconvénient pour eux. Bonjour président. Pourquoi très fâché? Bon, tu vois, le premier que de prêcher la bonne nouvelle, de porter ça partout, qui est Christ. Le temps où sur place, au monde partout, on doit agir comme papa, c'est ça les mal. Tu dois fâcher parce que nous sommes la mission qu'on a. Nous avons une mission d'évangéliser. Mais comment l'évangélisation c'est ça les mal. Il y a un comportement. Est-ce qu'on a bon match Sylvie non pas? Michel deuxièmement, les armes j'ai aimé Papa Soudi. En tout cas, vraiment, la fête, merci beaucoup. Merci beaucoup à notre accueil. Puis on a la première photo de match à Loisir. Donc, attention, et ça va maîtriser la tension. Il y a et salaki bango plaisir koyeba kolongola mwa souffle mokolo yango ba joueur baloba te po bazwa 0 mais bongo yaki penalty match ya kitoko arbitrage ya mabe nani mataki makasi ba comprendre que taki makasi ba pesa arbitre mbongo bongo poli bonga bonga kokola parce que moi je suis malgré arbitre azalaki ngambu na ngambu na bango eza nango problème te eza accusation ok dede eza mais ya kito gagné bango 3-0 mais vu qu'arbitre abeti na bango quand même dede bango pimoko yango wana merci expression na yo papa en tout cas bon là c'est peli parce que ils ont d'abord eloko le besoin relation donc baza artiste biso pe to kondinga te to gagner bango baza na mawa parce que bango te basala po biso to seka to yo ka be ba stress longwa yango moni wana ba nima so terrain en tout cas dans l'ensemble de ce parce que au moins calme ça merci expression na yo bonne yo moko moni bale ndenge betani mais bon poli tu connais outi mosika ba yo expression na boni le bo poli bon je suis tellement satisfait. L'objectif du match n'était pas gagné, mais c'est un match de loisir. Voilà, nous avons fait des buts partout. Mais la souka non, ça fait partie de l'ambiance à football. Et ça va calme, petit, continuer. Match ici. C'est jeté combien de buts? Bon, en fait, on a vu changer. On a qui est un peu convalescent. Ça fait longtemps qu'on a bêta sous-souté. À côté, on a match moi santé, ça la moi bien. Mais on a raté début. On a tchaga langai. Et ça m'a embarqué. Ça a chaque du coach. L'autre a une chance à biter. L'autre a une chance à biter. Peu m'a moussé dans bêta kala. Mais il faut qu'on ait l'entraînement. Oui Simba. Oui Simba voilà.
Merci beaucoup. Troisième mi-temps, yango nde ezalaki rencontre entre équipe yango na piscine ya Silu. Koyamba ya boye nanu na mona te. Baye kosukisa na JSK ya mboka Lukala. Boye nde ezalaka. Boye nde ezalaka bien. Bien makasi.